Mbote bandem BCD TV mafuta sika. Ezalinga wa bino la grande dame mais avec un grand G. Nzamba pambola bino mona bino. Car ndeto mesana wela bino basango na cadre ya actualité. Ne bosengaki mère mate eza bien mais Kongo mboka elengi. Ya momo ba makelelo elekala na et ça biso pe basango na cadre divertissement et ça bien. Les amis, naibite na loba nini sango ya mawa ya pasi eza bongo ndenge toyoki ndenge bomoni na ba image pona baby donja la donja biso nyonso toyebi artiste na biso baby la donja mwana mwasi moko bien mwana moko très poli mwana moko gentil mwana moko malamu nana linga baby te fozaka ndoki to motema mabe bandeko la donja azalaka na chérie na ye grâce lozolo bino boyebi couple moko bien. Moi personnellement nasepelaka nango nasepelaka na bango bandeko so yo po linga baby na grâce nde basalaka mwaka to couple na bango na ya manifester tout le monde toyebi ke non donja azala chérie ya grâce kande bomoni na bilili tomona bango ba vlog kokende balubumbashi na kata ba chambre na hotel et benga yango nini ba swimming na français bakendaka piscine voilà bakendaka eza piscine voilà bakendaka ba piscine ensemble bozo komona baby kuna na maillot de bain ya grâce na nini na coupe soki na kilote soki babenga yango nini ya koswimele ya konagele bandeko ba bolingo. Moi personnellement nasepelaka na couple na bango nayebi te soki osepelaka na bango te to nde nini mais chose bizarre nayoki avant toyebisa bino makambo eleki awa nayoki eza na bato balobi ke no bango basepelaka na couple ya baby na donja te na pardon na grâce te o grâce ya baby abongi na baby te grâce abonga na baby te nde nini siko nana abongi na baby to mpe nana abongi na grâce o te bango basepelaka na grâce azala en couple na ndeko mwasi oyo tokotanga kombo afale tocha photo na ye mpe na miniature mais tolobaki tochaka grâce na baby e ndeko na biso wana miniature akota nanu te po to flashe te message batu bazala kaka surpris bandeko ba bolingo eloko nini eleki eza ke boyokaki sango ya libala civil mariage civil ya la sasa ya coquette jolie sasa na botela soki bote image oyo eningisaki mpe twalawa eningisaki te mais okontinue koningisa Rit Kinanga soki kimanga voilà Rit Kimanga esali ye trouble bandeko mwana bato asali dépression en pleine life et bato bakomi même koproposer azongela tata na mobali papa bana ye et po do akoki choc te akoki déception ya beauté image te bandeko grâce lozolo étant artiste comédien bakende ko soutenir ya jolie sasa grande sœur na bango coquette bakei kuna bandeko nanga eloko ekamwisi biso eloko esali biso pasi do banungunungu na mitu ezotambola toyebi te eza ndenge wana. En tout cas moi j'ai pris ezala bongo te pardon bon c'est vrai toa na mokili et à vie ezalaka nango mpe bolingana mwasi moko to na mobali moko bovandi mpe mwa temps esimbi nango te mais en tout cas baby na grâce façon balinganela makasi tozo kosouhaite ezala bongo te tosouhaite vraiment ezala bongo te balobi ke en fait balobi non bolimbisa na feti wana bolimbisi na feti wana grâce bandeko bato babandaki ko expect bolimbisa bandeko na vanda na mboka Angleterre français comment kokima les gens s'attendaient voilà les gens s'attendaient à ce que bamona grâce na la donja bandeko
grâce à ya na la donja te bizarre, grâce à ya na Luna. Grâce à ya na Luna, comment nous avons Luna na miezi, je crois. Bandeko grâce à ya na Luna. Bon, c'est vrai qu'on accompagné collègue non ba sala musala moko. Bandeko nanga esuki ka ya ko ya ensemble te. Nzembo nyonso oyo bakotia invité babina bandeko grâce na Luna. Nzoto na nzoto rumba nde rumba te nzinzia leka te misuko kanga mutu na lipeka donc en fait compliqué siko biso tolinga baby esali biso mwa bien te mais bato balobaki ke bango bamona ke couple wana esimba te faut grâce à lingana nde na Luna babeti maboko balobi ke non voilà ça y est ndenge basuetaka esalemi bongo yango tomilobela yango grâce na baby baboyani grâce à combien Luna ton ndenge bango moko bandeko tozela en tout cas ndenge ba émission bandi déjà au salema parce que nga na sali émission mutali bosote nga pe na moni quelque part certainement ndenge ba émission bandi boye bango moko ba ko réagir ndenge to monaka ya liboso na ke o grâce à bali moi si na Angola nzoka ezaki théâtre ezaki nango film nde bango moko ba yaki ko démentir que non eza film bandeko toyebi te eza kaka na cadre ka ki collègue ki master bon ezalaka nango mais pourquoi baby n'était pas avec lui ou encore accompagné avec ce que ezalaki attaqué non na cadre ka que non bon baba collègue baba master bébé koka pe kozalana parce que baby pas artiste comédien joli ça appelle grande sœur nae bakoka pe revendre table moko ata so robina na Luna et a problème te mené à moi baby azawana mais bizarrement o bandeko nanga baby azate kaka bango mibale bandeko nzoto na nzoto o kapenda kanga na loketo pantalon mokaba mobali kuna na loketo mwasi na mapeka mutu na lipeka donc miso akokanga nayeba pe banzembo bango te angai nayeba pe banzembo bango te je te jure baza kobina je te jure kuna angai nayebi pe nzembo bango te nayebi mpe nzembo bango te nameka ta kotya ba natya ta ba nayebi te bandeko malheureusement donc balobi ndindi koleka te mutu apusana te donc kuna pesa nzoto simba kanga ezongi ekei kande mikolo bakongole baokoloba ekei ezongi grâce na Luna miezi balobi nzola kunzolanga baby libala ekufi bakabwani yango tooloba ezaka ndenge bato bakanisi po bamoni bango ekozala nango pe eloko eza nango te peut-être que bébé est empêché et baza ba collègue ba ami mais bato souhaitera déjà ou encore soupçonnera déjà balobi que non te ndenge eza confirmé que non grâce na Luna moi sina mobile bon nga nayebi que Luna azala chérie ya tonton Roro non ezalaka bango pe basala na bango ka babeze to azala penda mwasi na ye bandeko bayebi pardon si vous pouvez nous confirmer apparemment il paraîtrait Luna azala mwasi ya Roro to ezalaka beze po basala bando sala ba vidéo trop ensemble na peut-être so batika soki eza ke Luna azala penda confirmer chérie to fiancé ya Roro to mwasi ya Roro de Roro Ronel Nkosi donc c'est que nandimi te c'est que ana buzz ouais parce que balela ba buzz bato wana ouais pour grâce à ça pire petit ya Ronel Nkosi donc c'est pratiquement impossible que linga mwasi ya Ronel ata soki na Ronel ngo bakabwana et simba te lekate mais na yebi pete soki Luna ngo azala pe mwasi ya Ronel mais nde na yo kaka je sais pas trop nde na yo kaka yango bandeko bayebi bango bien. Si vous pouvez nous confirmer ce qui Roro azalara mobali ya Luna mais au fait na mukuse bandeko li solo yango wana moi personnellement j'aime le couple na linga couple ya la donja na grâce en tout cas na sepela na bango makasi ba jeune na ba jeune mwasi kitoko na mobali kitoko bana mike et bazape na ba standing moko bien en fait couple moko simba so otali grâce otali la donja tu sens que ça va quoi donc so baboti bana penza ba robota bana penza bana
moi personnellement alinga bango mingi ye na souhaita bango ba bonne chose en tout cas soki eza ndenge bato baoloba wana moi personnellement ça va me déranger mais bon eya nango vie eya makambo ezalaka mais so mpe eya nango bongo te gloire à Dieu ba continuer kaka yaya show eza te na cadre songisongi toye koloba ye biso oza ba YouTube mama en tout cas likambo koleka te à moins que eza eleka inaperçu koleka ndenge wana te sans que toya kochokola mwa moke donc amoka tu 10 minutes wana ezalaka na cadre ya kochokola likambo ezoleka kuna yango toye to informer bino donc c'est un peu ça en fait so ezali bano liboso oleka na MDG de TV en tout cas moi like moi libonné et ça biso bien show ezate vinyonso yango sikono la nemiso sepeli te kasi sepeli te bongo siko like commenter abonné partager pe show ezate mama show ezate tola mokila bato nalingi bino mingi ezalaki la grande dame na cadre kaka lisolo quoi kama ndenge ezalaka kaka boye en tout cas passer de bonnes soirées ou encore de bonnes journées zo dépendre bisika ya ngonga ezwami yo na mboka oyo ozali po to bamboka ekeseni na bangongi ekeseni. Quant à moi abonnez-vous na épisode elandi je vous love je vous aime au revoir à la prochaine, merci, bye.